natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ye ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa masiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye Boma komine lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ngai natalela moto mokili te o ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa. Nzambe muta permettre yango parce que mutu musu bakobwaka ele mpe malade mais so nzambe apermettre te ki akufa te toyoka basanga bato ebele babela ya grave nake musika te masa na nga ndeko na nga Charlie Videlo abelaka mpe makasi mais lelo aza en vie donc nzambe apermetaki te ki akufa musu mpe akobela na ye 2 jours akufi nzambe apermettre donc liwa naloba quelque soit forme nango ya kobwakela ou pas son nzambe permettre que mutu akufa te donc si Dieu est parti aujourd'hui c'est parce que Dieu l'a permis. En fait, dans l'Iwa, on n'oblige personne à assister. Et dépendant de la mouture, il faut comprendre que non, nous sommes tous de culture. Musiciens, architectes, on est peintres, on est nous sommes artistes. On va comprendre que nous on ne force personne. Les musiciens peuvent nous moi artiste, comédien à KPT. Donc c'est normal. Tu condamné bangote musuta musubi azuna epeta royate. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez vraiment un souvenir oyo ya Diana parce que yoza parmi batu oyo babana nzonzi na cassette na ba Diana Makila ba souvenir nini ya makasi oyo wana ngo e marka yo epa ya Diana Makila. Bon, bah souvenir eza moi belé mais souvenir ya makasi eza ya histoire on a joué na ye na titre ya Bilelo na Bilelo. A jouer moi na mama linga ba utara village ba ye na kin biso zara ba yanki ya quartier. Donc les vacances to viola kaye tout ça donc tant on a pas sangaliwa na ye la première chose on a kanisa qui ezaki pièce on a donc c'est le plus grand souvenir pour moi. Il y a né to jouer na ye. Question monsieur ezali bo. Message ni no ko lancer na famille pour perdre icône nene na famille na bino ya artiste. Bon en tant qu'artiste je veux plus m'adresser na famille na ye. Parce que biso ba artiste batumsunde bako baraoza na basuwe opesa biso sikonde to opesa na famille. Et là on a loba na famille ezaki ba mitungisa mingi te. Na koluka ko yeba nani asali diani boye. Donc, ce qui nous a permettre que Diana Kene a donc on a présenté ma condoléances. Na sengi bango bazara fort, bazara courage. Donc liwa nzambe muta sala. Dieu n'a jamais eu tort. Donc nzamba sala eloko ayebi pourquoi. Donc moi to condamner nzambe zate. To si nzambe pour Diana Kene non. Aza nzambe ayebi pourquoi. Donc bazara fort. Nzambe yemo ayebi pourquoi azui molimo Diana. Ce qui nzamba linga kité Diana allait être en vie malgré maladie. Facilement, les familles à Liboso et Pessibiso et Sengo, tout ça là. Donc c'était vraiment du bien. Depuis Tobanana Bango, Tilelo, c'était facile. Non, effectivement, si ma matin ma maison a raté, oh baramité m'a dit Kundu makam. So tiraime zali, tout le monde en psycho. Mais oh nous sur le bam après, voilà c'est nous donnons la langue au chat, pour Luka. Baloba. Oh, c'est pas ça. Tiraillement sur le nom, mais tout le monde a échec. Mais échec exacté, Magambeleki en bonne du fort. Vraiment, la garde à souvenir, il y a trop. On était là, sur Banda Banzondi, à herbe cassette. Producteur, on a tout bazar, Miki Bazoye Bango. Diana était une actrice qui a présence sur scène. Et là, on a aussi plein qui présent sur scène. Ceux qui ont mis en scène au bina, après ça, de quoi elle est capable de ressentir en au.
Donc azara na ba problème na ba rôle té. Mais nzamba baga nga sara makambu na ye et le parti personnel qu'elle se repose en paix. Total la makambu susu ya vie ndenge mema biso. Ya gabia comme sous aigle. Oza dale bikala bo monte ba finga so ba finga mutu seke bo kipe. Yo ba monte ke ndabo. Faut finga ye azala mabe alo ba rebelle azala ba langage mabe nyonso za ye. Nene pour ma biso nyonso to satanda ki te ke ya gabia koko ya mort. Surprise ko ya gabia sali biso convaincre ya gabi ndenge nini po ya gabi ayamba. Taebe ko ya parce que première famille le roi ya Badiana ba tutu monaki ba problème na été. Je to sala descente kuna famille ba na posa na ye. Yangwana lokola ndeti lelo za matanga Diana. Eza ba comédien te. Sinon me foya lelo matanga poto on lela ndeko na biso lelo to zo kabwana lelo. Lobi ayaki na été parce que boyaki na koya ba feye ba ninka ndenge zalaka. Mais internet elingana ki balobi ke famille ya Badiana basiliki ba mona présence ya gabi te mais na makambu nyonso o ezoleka présence ya gabi eza. Mais kasi bomo na it. To ça des descentes quand to stokotaki, to fandaki, to sola ina famille donc elo eza souté. Ba kuta yo mais ba cancela. O te famille ba to ba na problème akambi. O mata ko famille ba na problème ete. Mata ngeza lelo ayet. C'est ça. Nene to kuta ko mona amina yo bakine na list boy ko azaki ami ya Badiana. Nakati na yo déjà wana ero yo muto mbazo luka diembela na ndenge. Koto no kotanga wana oyo ni otanga te, kote wana na kota te. Mais net wana na répondre te. Répondre ngamba Badiana. Na lobi question na ngeza claire. Na lobi ke yana na ba ko fréquenter Belize. Malgré azaki camarade na yo. Azaki camarade ya ba mususu ko loza na Lisbonne mais yo ne botai relation ni oyo zaki na ona dia. Te tabando solara bien, pour le comment sommes ta kufi to c'est ba camarade. To tika ko za ba camarade te. To bandera ko solo là bien. Bambote lisolo banini mais to tika la vraiment to kangama te to za ba master te. Na ndenga mabete na ndenga polémique te na sens soi. Mais to za bien. Na ndenga mabete. Mais nene emo a dit pour la famille na makila ko ya tiki bana lilo malgré zo sala passe. Biso sto yebi ke mutakufa ka si ba santa bano 5 ans. Lelo liwa e komiti na bana mkezo sala passe. Ko lo banini ko na bana. Na loba ke on lobby même na veille. Na lobi ke montant tozo ba mamna se bimaki ba bomi ba sali to mo juger nzambe to juger nzambe te parce que biso nyonso na sa moi auto dépendre na nzambe pourquoi tozara na lamuki bo na lobi nzambe garder souffle na ndenge na kotambola épargner na basida poto nyonso simami na ye donc c'est-à-dire biso to eloko loba na famille tina pa na ngeza ke nzamba le ka motema na bango a consoler bango a pesa bango kimia parce que les seules consolations za nzambe fait beaucoup la loba matanga sila noki pa papa on est totondi awa au moins la mutation 4 ans zo lela tant comme à 18h donc famille ka rande botika na passe dans les seules consolations dans nzambe na bi ke nzamba oleka na motema maman wana comment na maman na zo lela zo ka passe ya 4 donc na ba yana biso na nzamba le kaka consoler bango patato eto lobi atato eto leli biso nde to longa passe donc c'est ça na bi ke nzambe ka nzambe a otika bango te a consoler bango donc les gens na caractère mo so avandi bo temps so ba lo bisa muduté obsane muduté mo na vai na ye azo bisa muduté c'est mbo de so alingi après so alingi te après ça te ala bazoka na ye donc et puis to sala ba to tourner na moi trop de ba souvenir na yango wana te ba famille nyonso baza bien éduquée mais osgo ya Diana baza organisé vous comprenez et loko basali bango baza organisé bango moko na nos familles siko biso siko ba comédien na mitema bien so moto sala siko des ate soni moni pour ina famba yango do ina ndako na ngai na ambi la personne divan vana kina kita divan yo kitoke vana bonga on a bibeko nga na personne que vana likola kiti nga na personne yo ndo mo siko à partir ya ordre au famille Diana batie ndo mo siko biso ba comédien to sani to la ninzela wana so batikela ko biso moko mbela biso na mito mbutu désordre ça bien organisé en tout cas na personne bon merci bakunde on a biso na honneur nyonso makelele entre bino makelele entre les artistes parce que bino en général parce que vous avez bien ce artiste étant maman état douane na makambo yo déjà na makanisi na ozo penser nini après makambo ta monsieur ozana ba sanction ko pesa mapona ba ndeko ta musu bazwa kitanga ko pesa mbutu na makambo sanction za la te mutata sali mabende nya za ozwa sanction te na opesa sanction OK vi masu NTPC zali wana NTPC ta pesa sanction sanction ba opesa sala nini te peut-être au tournera les sous-soutés au tourner te na nini poso ba bino tourner te kuna yo mo tourner na
Donc c'est un peu difficile dans le théâtre. C'est ça que mutu nyonso ndazwa conscience. Ayeba ke Diana ke ilelo lobi pepe akuyikokende. Mutu kaka mona ke age nange zo permettre nga suste ke na sa buzoba. Oza mwa muketo mukolo ezaka age te zape mutu. O raisonner nde na vandi na banana. Ozomona. Donc il faut toyeba ke na kati ya musala ngo yango nde o babenga musala eza tate za mama ezaka te bureau na oyo pe tel mezo lesa yo ezolalisa yo ezosala ke ozala kamwa à l'aise yango nde tata yango nde mama na yo. Donc faut respecter encore respecter on te na buzoba respecter on na mayele penza mobimba esala ke ata soki oyo na mutu akopeso pension te mais yo moko yeba quand même musala na osala oyo batamokitan ba ojijenga ba jijenga na ndenga ba. OK. Mama Kalunga, une question est là moi polémique peut-être mais toko dans lisolango. Il y a eu tellement de réunions entre famille biologique et famille artistique. Par rapport que non déroulement matin en ndenge ko salama. Na ngam ya famille artistique, je crois bana obeta masola ba contribution et consort. Mais tu as l'émission moya Gabi ko sala lobi clairement que non bozala ki ne loko ya malonga te boko ko sala que non bomera okunda Diana. Pourquoi vous sala hypocrisie wana que non bozana loko mote bo image wana TV ndire bozana loko mota mususu que non e ko permettre bino bosala makambo bo na bosala. Mutu mo batikala na morgue te. Bozana loko te famille artistique so bozana ngote famille biologique ekunda. Vraiment. Neto zala. Keno na kata morgue tuna meza mutu asali 6 mois a pombongo ezate peut-être indigent. Mais ce qui est indigent azangi mbongo l'état ekunda. Donc mutu moko te tozala na mbongo te famille biologique ezali elinga ke kunda. Vraiment. Comment vous avez jugé l'acte que Maman Olive a posé pour na lelo bakunda dina to mona obseke le kandenge zo le kale? Non, eza makambo motema malamu babota makana ngo bakoma rango te. OK. Donc mutu asala malamu okobane na osala malamu. Donc Maman Olive aza motema malamu abota manango. OK. Donc aokoma ngo te. Et puis aokoma motema mabete po mutu alobi koma jamais. Vraiment. Na ngana sa gisongi même motema etinda ngana sala te. Matanga Guimario ezalaki awa. Na mona artiste ba se disposer ki penza te. Ba rolela Guimario, mais to moni ya Diana. Ba artiste ba leader rebelle ba se disposer ba rolela Diana. Et on y a ça la indifférence on est. Et ça rappelle comme Mama Kila, toloba nini muto aza muto abatu Muso aza muto abatu te. Muso aza muto abatu. Hein? OK. Ne bemba shiko pululu batu bazana na cimetière. Bazala te. Ah. Donc toloba peke shiko pululu aza mukie. Tolo ngolaka Guimario to tia shiko pululu. Non, to songi na matango yo tsiko le récemment. Récemment te po wana matanga ope matanga. OK. Shiko pululu ngana se retrouva so 2 personnes so 3 personnes na cimetière. OK. Azali na mutu abatu te, azali na mutu abatu na matanga. Mais na cimetière abatu bazali. Vraiment. Ozomona. Ndenge mo pe na Guimario a pe to zalaki batu bazaki pe mingi te. OK. Mais ezate ke o batu bayaki te so neni. Batu baya to bayate, Guimario yebi na ete ke batu bayaki to bayaki te. Mais au moins boza famille artistique boza bandeko na quand même so ba moye ke bandeko ne bayaki sala amelo on bien. Yango na lobi akundama na yoso. Vraiment. Akundama ka. Et quels sont les beaux souvenirs aux garder à la personne de Diana Makila? Diana, tout ça dans les films, moi tellement tellement mingi que ezaki prière, film à prière. OK. Non prière mais na olobate, Nzambe. Na sisika na beti maboko. Nazo prier pour na Diana pour na bolamu na ye. Donc ceux ba contrôler on ba omona ngo, ba souvenir ezebele en tout cas. Nzamba zwaka lokumbo. Un message pour na bandeko na bino o ezata musuma mbutu mboto zali ko bomane entre bango mo message pour na bango. Ba mikolo. OK. Donc so yo ebi ke yo ndo bomana za mukolo. Bibelo bi ozo sama be akoba na kusala mabe. Bibelo bi ozo sala mabe akoba na kusala mabe. OK. So moni ke mabe ozo sala za malamu pona yo salango. OK. So moni ke za mabe otiki. Vraiment. Donc souci na biso za ke to za malamu totambola te ke lokwa banyama totambola te ye mutaliboma na bango théâtre nde ye wana mutaliboma na bango asala bango makambo ye wana te ezokitisa biso. Makalunga tout le na biso est-ce que zoki ton na ba prophétie ya prophète Ézéchiel to mama Clara ane koloba ke non après temps musu matanga o ezala bandeko musu ba kolanda pe biso sto olanda na mama Clara pa olanda boya otika libanga na ye pa okufa ti na otika ba bien encore ambudi ezala bandeko mo ba kena osigner makambo na bango ezala ke non yango esa artiste ba kufa eza problème te kokufa eza likambo eza naturel. OK.
Yesu kuta kufa lokwa azaki nzambe nda sekwaki. Omoni Lazare akufaki après 4 jours ba bimise na nkunda. Mais suka yango akufa asusu. Donc biso nyonso to kufa. Muto otika Lazare mais to kufa ka na Yesu. Ya malamu to kufa ka na Yesu. So kufina Yesu ndo vie éternelle. Merci beaucoup. Kufi pa pamba a. Bino nzaso ko mama Yesu ko mi merci maman. La mort est naturelle. Et puis bandeko oyo bazo kufa bazana ba famille na bango respective. Donc eza famille a intel nde kufeli. Lokola toza ba membre na corporation moko na corps moko oyo to bengi théâtre qui est notre mère yango wana makamangezo zo yoka na trop haut. Mais vous dire vrai eza famille na famille nde ezokufela batuna bango. Donc moya koloba autrement ezate mutayebi sekele ya liwa ezaka nzambe kaye mo mutayebi sekele ya liwa eza ebele ba bon souvenir eza ebele. Diana fut une petite sœur proche vraiment et ba bon souvenir eza ebele. Ce que je regrette c'est ba caprice nae to mon ango souste. Elle était trop capricieuse. Il y a bon, c'est normal. Elle était... Salut président. Elle était la cadette de sa famille. La cadette, bazala karana ba moi ba caprice na bango maman. Il y a Diane par rapport à Yango na oloba. Ce fut une sœur proche. Tozalaki. Ce que je regrette c'est ba caprice naïe. On le verra plus. C'était une sœur très capricieuse. Capricieuse vraiment donc. Boroya peine sika moko boye ba sali eloko moko boye rolamba ngali ngana ngante. Mais na côté mo muni pas da manango. Azaki na moi ba caprice na yemo ba na pas au sala batu bien que ba na ko léser batu mais c'était elle. Alors papa Serge, oui. Tu as accompagné Bino na ba réunion, il y a un TPC. Oui, bien sûr. Alors Tolinga a confirmé na monokono parce que osa parmi moko il y a bailli artiste comédien na un TPC. Tolanda yi présent masumu alobi famille liboso oyo artiste akufi famille ezana attente makasi na corporation ya ba comédien. Est-il vrai? Oui. Oui. C'est une vérité que la famille et la corporation jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'Eloto Kunda Diana, la famille et la corporation attendent ça au top. C'est-à-dire que l'artiste est un amour envers Baninga Nabiso. Ils sont tous vivants, ils sont tous koufi, tous kaka. Il y a un monde qui est biso quand même sengo mais mawa parce que moko kati na biso atiki biso ke mawande yangwana. Mais bino bo sepela ba c'est ba kufana bango bongo po bino bokinda ko za bino ba mbongo na gouvernement po lire na bino ba mbongo bo sepela ba c'est ba kufana bango. Bat ba nzo mbongo na gouvernement. Na ebité so bana ba nzo mbongo na gouvernement nga na ebi na ngai te. Je me suis dit vous dans la comité non pas la comité oui au kota. Vous dans la comité il y a NTPC ou abi que non. Attention. Comité a NTPC zali mais organisateur ya matanga bazalaki. Ouais. Na ebité nga makambo pe bana ba réunion bana na kantina système une ou deux fois. Na ebi ba démarche ba salaki te pour na ba que ko zo mbongo. En tout cas je ne sais pas. OK, Johnny, je m'excuse en passant à trois questions. On a aussi me faire matanga pour ani. Non, parce que les zones de Banao Bimebele, tu vas croire que tu as la vérité, mais les artistes sont maté pour nous saluer la personnalité. Et comme quand les gens saluent la démarche, oh, liembon, masuma liembon, papa ne sait pas liembon. Il y a un moniteur, comment c'est qu'au moins distance, tu as assister, mais que participer à l'organisation, dans l'ingénieur pour nous battre la crédibilité dans l'ai. Oh non, 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 bon, tant que vous avez un staff, vous avez un pas tellement de nombreux. Non, non. Vous avez mon il y a peut-être un van, il peut être solo. Il y a Johnny Lone, c'est qui arrive à Gabriel, son Miki Miné Jacosa.
arrivé à Gabriel Matanga, na biso et ningisi 51 et ça dit à quoi? Non, parce que Gabriel bino boyebi azaki na moi rancune na moi na sens ya ndenge bima ngana na preuve te ndenge balbaga ko mwana Gabriel bazako bima na Diana selon ndenge to yoka ngana mona na ngati alors siko bato bako tiaka balba est Gabriel ngo ya matanga est ya matanga boyebi lokwa zaka muta no muta lo lendo osani abi azai na problème te tango la kisika za na problème te yango ayi ozo mona la kisika za na problème na yete o ya kufu mais la sécurité là so moins te ba te mais quand il y a la sécurité, c'est pas grave, tout pas cause de la sécurité. Et ça, même yo en nous allons. On vous appelle la sécurité. T'as moi des gardes, quand on va pas bomber dans mon pembe. Parce que elon est salaire. Ne pas te c'est pas ça la sécurité. Elon est salaire que non. Tant ba makambango est salaire marana le ezobima bongo bino ba ancien ba icône. Bon remarquer le quoi bon pourquoi pas bo vendre sarana bo bengi bango, bo tei bango, et le comme trop tard déjà bo makambo lobami d'ailleurs mamabe. Te ba tout soit linga conseil te. Yangona to linga ko approcher makamwana ba mso linga conseil on a zo vérité mutu mso solo minega tala likamtel boto solo la tikangai donc botiki yangona to linga soute est-ce que wala mo ranger yo en tant que oui ça quoi ranger nga parce que na lingi ba problème te mais je n'ai pas même matanga ba commander ba kufi les en famille oh quoi famille ba diande ba nyo sande ba lo ba kino famille mo reposer famille mo ba weni mama mbongo bazana ba ona tina bazana ba ona problème te ba famille wana ata yo moko ezana ba famille suka likama mbongo bani bakrizo mbongo na gouvernement bako matanga ya biso mais bango bana babandaki matanga eza ya bino ba artiste aza mwana na bino aza mutu na bino oboko sala bosali c'est ça le problème parce que artiste so bopesi occasion akokunda ndeko nina ndenga kimia mais musoko mona kaka mbutu alors ya je moi le ba famille ba Diana na famille artistique non famille ba Diana pas à la poser liwe zanzela amsonyo surtout akufi abelaki otoyebi yangwana tout ça na ba soupçon belete o ba lié o ndenge nini bazala soudé bazala tango yake la vie continue ndenga tiki bana na ye nete soza na mwana moto mibale bango ba bokola bana na malamu problème ezate ndenga yeza ko bokola bana ne bango ba bokola bana na malamu malgré différence ko zala mais ba garder bomba bana na ye bien. OK na famille artistique maloba famille artistique to zala bilobela te ndeko na so akufi esa la biso pasi ole to lobaka belé boyna boye bozolinga kutika ka ba video yango te surtout bana basi ko lobele ki bino mingi ne ba tiso sabi no ndeni pourquoi ko loba lobebele mabe bozala ka kimia mutu soko akufi o konte to kaka mawa ti ta makene ko kunda ye mais oya ko ya bimia bwaki bombe jire sa ko ya kuna boum zora ko bima kuna boum sida ko bima kuna tout oh non. Continuer à travailler, continuer et un jour, voilà, ça va Comment la cimenteur?
Mais non, ça service na ngai. Na pour le photo. Bosato. Toujours là, toujours. Toujours ensemble.
Les amis à la sécurité, on débarrasser du son de on l'a tout à l'heure. Chère famille, chers amis, chère famille, chers amis, mesdames et messieurs, il m'est très difficile de m'exprimer en ces jours si sombres. Cependant, je tiens à vous remercier pour votre présence et si importante pour moi et votre soutien. Ma mère nous a quittés et ma vie ne sera plus jamais la même. Maman était pour moi plus qu'une porte d'entrée pour ce monde vivant. Elle était pour moi un modèle d'abnégation. Maman était ma confidente, ma meilleure, que dis-je, maman était ma seule amie, me comprenant même lorsque j'étais silencieuse. Une protectrice pour ma petite sœur, ma mère était mon sang, comme c'est difficile de te conjuguer au passé. Maman, alors que tu es aujourd'hui encore plus vivant, plus vivant en moi qu'hier. Avec courage et sans fléchir, maman a su supporter les épreuves, les pleurs, les trahisons. Elle était toujours plus forte qu'avant. Maman, demain je ne verrai plus jamais ton visage. Désormais, c'est par tes photos et vidéos que je parlerai de toi à Berlin. Mais sache que je t'aime et je t'aimerai toujours. Deviens cette étoile que je regarderai tous les jours avant de dormir. Vis à jamais dans mon cœur et pensée. Maman, je t'aime et repose en paix, ma brave. Merci, là c'était la raison finale dite par Safi. Mais c'est Dieu qui connaît. C'est lui qui connaît celui qui réussit. Merci à tous les responsables, à tous les amis, des artistes.
Thank you.